T8, what it is, bro. Beaucoup d'amis là. Quand il est né, on m'a appelé. Ah, si là, il y a quand même. Il n'y avait pas de nom pour l'empêcher. D'abord, il fallait la consulter. Et quand je suis arrivé, il avait dit tellement qu'elle est belle. Comme quand on l'empêchait, bébé, l'a dit. Alors, dans le guitare, comme tellement qu'elle était contente, ça comprend là, et puis voilà, le coup la maman n'a pas dit ma reine, l'anniversaire de l'union sur nos âmes. Pero et tout ça, l'anniversaire l'anniversaire, on a dansé, et aujourd'hui c'est un beau marché. Et aujourd'hui ce soir on va casser la baraque. Vous êtes avec moi dans la salle? Elle va faire son entrée dans la salle, elle est toute belle. Et Nicole, on va l'encourager. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, elle est très timide, elle va s'asseoir avec nous tous. Merci beaucoup. Donc c'est une soirée que nous passons en famille. Notre sœur, elle est très belle ce soir. Alors elle vient de très loin parce qu'elle nous aime, elle a dit il faut qu'il y ait un anniversaire, il y a que son anniversaire se passe ici, dans sa famille. Elle ne vit pas ici, elle vit à Liège, c'est très loin. Vous imaginez comment elle nous aime. Elle est venue, elle voulait célébrer ça ici. Et c'est tombé alors que Maman Wako est dans la vie de Lubumbashi. Alors nous allons observer l'attitude des prières, s'il vous plaît. Merci, on va se lever pour rendre grâce à Dieu. Éternel, notre Dieu, tu as dit là où une ou deux personnes sont rassemblées pour élever mon nom, je suis au milieu de vous. Et nous savons que tu es là présentement, Seigneur Jésus, au milieu de nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu as voulu en ce jour ajouter une année de plus dans l'existence de notre sœur. Et combien sont ceux aujourd'hui qui ont connu des accidents, qui ont connu des situations malheureuses, mais par ta volonté, par ton amour, tu as voulu, Seigneur, que notre sœur puisse être en bonne santé, physiquement, moralement, spirituellement. Et aujourd'hui, ensemble, nous te rendons grâce pour ce que tu as fait dans sa vie. Nous t'élèvons également, Seigneur Jésus-Christ, pour te demander de bénir ce repas de cœur que nous allons prendre à l'unisson et que ce repas soit béni par toi. Que toutes ces personnes qui ont contribué à préparer ces mets soient aussi bénies dans le nom de Jésus. Nous laissons à Éternel Dieu la famille qui nous a amenés ici, la famille Kabila avec Maman Olive Lembe, entre tes bonnes mains, Seigneur. Et que toi-même, Seigneur, tu puisses être la lumière qui va guider les pas de tous les membres de cette famille, commençant par le papa jusqu'aux enfants. Nous avons ainsi prié dans le nom tout puissant de Jésus-Christ et nous disons merci Seigneur. Alors je disais que nous sommes en famille, le buffet va être ouvert. Nous allons partager
un verre. Nous allons partager le repas, le dîner ensemble. Et ça sera de manière conviviale. Nous avons ici toute la famille Hipolk, venue de Kinshasa et sympathisants, qui regorge toutes les personnalités et toutes les possibilités possibles. Pourquoi? Parce qu'il y a maman possible. Alors, en attendant que le chef ouvre les buffets, je vais inviter Sila Bissal. Il paraît qu'elle avait connu la dîme quand elle était née. Sila, elle va me rejoindre. Elle était là le jour de la naissance de la dîme. Elle va nous dire si elle a quel âge aujourd'hui. Elle va témoigner. Bonsoir Sila. Est-ce que c'est vrai que tu étais là? Mais j'étais là. Elle était toute petite. Quand elle est née, on m'a appelé. Ah, Sila Yakamani. Il n'y avait pas de nom pour l'opération. D'abord, il fallait la consulter. Quand je suis arrivée, on a dit tellement qu'elle est belle. Comme quand on l'opération, bébé l'a dit. Alors, dans le guitare, tellement qu'elle était contente, ça comprend là. Et puis voilà, le rôle de maman Nazari Marel, l'anniversaire de l'Union sur nos âmes. Pero et tout ça Nazari n'a pas été l'anniversaire, on a dansé. Et aujourd'hui c'est un beau marché. Et aujourd'hui ce soir on va casser la baraque. Vous êtes avec moi dans la salle? Vous êtes moi oui ou non? Donc ce soir, joyeux anniversaire, ma fille chérie. Et on va casser la baraque. Et nous sommes dans les lois de je vous dis que nous avons un problème. En tout cas, c'est le moment de voir le médecin. Parce qu'aujourd'hui, ça va coucher. Allez, bonne soirée à tout le monde. La zone, c'est la piste pour la bouquette. Merci beaucoup, on acclame Sila. Elle est très professionnelle. Je ne l'avais pas préparé pour ça. Je lui ai fait une surprise et ça n'est sorti. Pour la Tchéka. On va laisser la place au DJ qui va nous accompagner en musique. Et nous allons être invités à passer à table. C'est la fête, hein? Tout au tout, nous sommes en famille. On mange, on boit et on peut aussi danser. Merci, bonne soirée à l'honneur de la dîme. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela ekosaka te. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te se nzela na yo. Bayebatalelaka yo bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga. Alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba
Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale, kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai mpona bomoi, naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie, nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te bobeli nzela na yo. Alléluia. Elle va venir souffler sur son centième bougie. C'est 100 ans la dîne, hein? Aujourd'hui, ça fait 100 ans. Quelqu'un m'avait dit sur Boumachi qu'elle était née en 1900 yo-yo. Est-ce que cette année-là existe? Elle a 5 ans. Alors la dîne va approcher. Nous allons nous mettre debout. Sur les tables, il y a les flûtes de champagne. Vous en avez? Elles sont comme ça. Elles sont vides. Vous pouvez chacun tenir sa flûte. Ceux bien sûr qui veulent partager le champagne. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. S'il te plaît, attends juste une minute. Attendez, parce qu'on doit entendre les bruits du champagne. Hein? Moi, je vais lui poser la question. Il va secouer. Unene Shangapi. Dun, dun, dun. Unene Shangapi. Okokisi combien de loups? Okokisi combien? Bisous comme tout, il est 100 ans. On va s'amener le champagne. Moi, j'ai peur de ce bruit. Je vais reculer. Tenez vos verres. S'il vous plaît, ça va chauffer. Et puis, Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nani alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te, nakolanda kaka nzela na yo Yesu, nzela oyo ekosaka te. Alleluya. nzela mosusu te nakolanda. il est conduit par Madame Élise. Il y a un beau bouquet de fleurs avec ses vœux de longévité, de bonheur. Mama anakutakia siku kuu ya kuzaliwa. Anasema uishi tena masiku mingi lakini uendelee, uzeke na uone watoto ya watoto yako. Ufurahi tena kupita. C'est le premier cadeau, la carte me dit, ça sent bon, hein? Alors on va t'ajouter les francs congolais, les dollars, ça sent mauvais. Mais garde seulement le bouquet de fleurs à côté de toi. J'attends les plus courageux. Voilà. Ah, plus Romain Roland. Oui.
Joyeux de sa anniversaire. soirée. Dites que la musique continue et ceux qui veulent encourager, embrasser la ville, c'est le moment de le faire. Bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te si nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bomoi kasi olobi na ngai mpona bomoi naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie, nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te bobeli nzela na yo. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda obelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo obele yo la vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te si nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini nanga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. nazalaki mpate oyo abungaki nzela kasi otikaki lola oye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela. C'est toi le mon berger. David alobi l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oza mobateli pate oyo amemaka ngai esika matiti ya mobeso ezali po ete nalia natondisa manesa. Oza nzambe na ngai. Oh Jésus, alléluia. C'est avec conviction nakoyemba Yesu azali lisungi nanga lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Nakabela yoki bolenge na ngai nakabela yoki bolenge na ngai sala na ngai nyonso olingi kasi na suka nayebi te naza molongi. Alléluia. Nzela na yo edesevaka te. C'est trop tard pour na bayini na yo, c'est trop tard pour na bato balingaka yo te. Ah, Yesu si akufa mpo na yo. Alléluia. okela likolo sina bwanyanda yo otelemisa mabele likolo ya mai okela moi po ekonza na journée
sanza monzoto po ekonza na butu kaka yo nde mokonza mapinga l'éternel des armées okota bitumba nango pesanga elonga nalala pongi lokola mwana moke obundelanga bitumba oyo namona te kaka yo nde Yesu aza bien yatina nini na bebisa motema na basusi ekoki komemanga na lilita omemelanga mikumba nanga nyonso natikala pepele pongi nanga na kimia kaka yo nde avoka nanga pembeni ya tata nanuna mona moko taloba lokola yo le juste juge kombo ya tata nanga justice moko te kokani na oya ye kaka yo nde yonde yaya libanda na yo nyonso ezali nde bikelamu okela banzete okela banyama okela zamba libanda na yo nyonso ezali nde bikelamu okela États-Unis okela Belgique okela Congo libanda na yo nyonso ezali nde bikelamu Est-ce que ngam na komango? Ngam na lobango? Ah. Tala, nazo mbabwe. Pona likambo nanga, ngana kubanga te. Pona pose nanga mosambisi tata nanga. Pona pose nanga molobeli yaya nanga Yesu. Est-ce que babina rumba bazao? Babina rumba bazao. Ah, Yesu aza bien. Kobotache na lobie na yebio Sopaze mi pe akozalate esi kangama na epuluswe. Est-ce que ngam na komango? Ngam na lobango? Ah. Yesu aza bien. Mokile konda nanga ngana koboka te na lobie na yebio yoka kisika matambe nanga enyati epesa melinga pona zaleka Jésus yoka na kodomine na korenye na komata pona zamwana nzambe esi kangama na ekuluso. Est-ce que ngam na komango? Ngam na lobango? Ah, Yesu aza bien. Ah, mboka na mboka zanga na constitution nango. Ya biso constitution ezali loba nzambe. Oye loba ma etikala wipe amen. Tozana mokili mais toi ba citoyen ya lola. Il est Dieu. Est-ce que ba célibataire bazar? Ah, ba célibataire bazar. Posez belé. Ah. Mokile konda nanga ngana kobalate na lobie.
Est-ce que ngam na komango? Ngam na lobango? Ah. Ya 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 oh ya 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 mosala de kulusu ezalaki ya pamba te kufa no ne kulusu ezalaki ya felete ekulusu ekulusu ya 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 oh ya ya zamba bikamwe ya ya mopesi mabala ya ya zamba bikia oh ya 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 mosala de kulusu ezalaki ya pamba te kufa no ne kulusu ezalaki ya ofelete ekulusu ekulusu ya ya bina 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 Yesu asabie Betela Yesu maboko. Il est Dieu. Il est merveilleux, c'est Dieu. Et si est comme maman. Est-ce que ngam na komango? Ngam na komango? Yes.